esika bomoni ke boana elikia te mais mon dernier espoir ONG ezana pour soutenir ba famille openza ba komi na suka baza na difficulté biso tozana pour ko sunga bomoi to bandaki na morgue ya ngengi to bisi ndeko corps ya ndeko na biso gelo to ana cimetière ya kitambo to kunzie po tozo bongisa mato kita kuna tina ndako kosola na mwa famille ko ba difficulté ni penza o bango baza na kati ya famille toza ana secrétaire na biso mama Nisha ye pa ko ba moi loba moke mama Nisha to bana na morgue to ye ana cimetière ko social madame Mireille Pakave. Merci beaucoup maman journaliste. Biso tozali ONG Mon Dernier Espoir o ekambami na maman Mireille Pakave. Et biso tozalaka objectif na biso ezaka beaucoup plus tosungaka ba demi-nus ba orphelins ba femmes victimes en viol. Mais voilà aujourd'hui ezali ka oyo ya liboso pona biso ya kwa enterrer. Mais to tratera déjà ba ka oyo déjà mais o ezali ka oyo to kutana na ngo lobby mais lelo to yé poto enterrer. Donc ezali famille moko adolescent papa yeba quitté morgue ba kuzaki déjà na posa ba bwaka ebemba mwana libanda et papa leur akutana kina ONG Mon Dernier Espoir lelo azu espoir to kundi mwana to yebi ke to sukite to kosala e lisusu ya malamu po papa wana azongisa espoir na e o ezaki vraiment perdu. Mais c'est Rémi vraiment du tout cœur je te dis merci et il y a Dédé Lufoulou je te dis merci pour tout. Merci Mingi. Oui mbote papa honoré. Mbote. Oui papa honoré biso to espoir tout le monde qui na difficulté de ko biso gelor akufaki moi makoki pende zakite pona kokunda ye kasi lelo to moni Mon Dernier Espoir ONG na biso kumba makala mama Mireille Pakave ba ko tia penza moi loboko poto kunda moi na no gelor eloko ni ko lo ba penza na ONG Mon Dernier Espoir. Liboso na pesi matondo Nzambe asalaka po e place mutu alaka suki Nzambe ataka liboko nangimaki te ke maman Mireille Espoir déjà asunganga na biloko bo. C'est la première fois na moni likamba boy vraiment po na makoki te na salaka pete nulle part chômeur mais na suka Nzambe asunginga na pesi ka matondo maman asala musala na ye ki suka ezaka ngai te place do set arotambola na pesi penza Nzambe azala na ye en tout cas na kokite na ko mingi ko lobate na 5 ka merci. Bonjour papa Félix. Bonjour maman. Oui papa biso toza ONG Mon Dernier Espoir kuma la maman Mireille Pakave le pente ko sunga libota na bino bozaki na difficulté et lo ni peza message ko lancer na ONG Mon Dernier Espoir pe na maman Mireille Pakave o azali maman présidente ya ONG. Ça va, merci. Na sengi vitalité moderne, frère maman Mireille Pakave. Pakave. O asali nyonso eza malamu. O baki na difficulté mo makasi pona kokuna mwana. Ngai moko na sali ba document ya moko makamutu. Tina ndenge to vana bino na kata moko na sali nyonso sini. Na ndenge to bisika na ndenge to kumsika na secrétaire. Ngai wanafuta mbongo nyonso. Bon amok, bon ya formol. Yesu pe yakina maboko na ngai na mama na futi sili na mbongo kosokola koro. Bapesa ko to futi yango. Ekipa mama Mireille to pesa na mbongo ngana bango. Aide-moi à construire la maison pour sepeli mingi na ndenge boye toko kosangana na bino na biso na sepeli makasi na ndenge naza boyenga pe na sepeli po mama asunga ngai ndenge naza boye na bona za mama veva nazo nyoka mana za mobali te naza na bana 4 nazo nyoka mama naza posa mama osunga ngai po naza na courage ya koluka osunga ngai po na luka na lesa bana oyo naza na bango veva nazanga mobali nazo mona so nazi mobali abatu konyoka ma
kozokisanga kotianga bilembo yango sikoyo naza na courage oyo naza nango naza na posa yo mama osunga ngai mpo nayeba koluka naleza bana zeza oyo bazanga tata. Si mama nasepeli mingi na ndenge osali nyonso oyo mpo okundinga mwana mpe moderne espoir. Alors eloko mpenza yapesanga mpasi tala place ena kovanda ndako ya malungu eza te mpasi misala mpe eza te nasalaka te yango nyonso. Alors lisungi na yo nasepeli ekoba kaka ti liboso. Merci nabaki yango bien batongola nga ndako ya tol ya bien na construction ya matériau durable oyo ya bien. nakumisi yo na nyonso osaleli biso antuka naza na posa pasi malgré oyo eleki nango me makanisi eza na pasi sunga ngai yaya sunga biso tolongo na vi ya boye bambula ezoya batoli ebindaka ekendaka na mopepe na miniti oyo mwana bandaki kolukela biso mwanike etolie yeyo akundami na miniti oyo nga mama mosala eza te papa mosala eza te lukela biso mwa mike vraiment oyo esengeli na bokola baleki oyo batikali na banda kosala commerce